Mon Dieu. Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya R Bokolanda biso na banda kuna bino. Vraiment balobi Kelly Joyce ayela binoka oizali ba news vraiment. Lelo toye ko betela bino li solo o isali pasi vraiment lokola lanza mama moboti o mesali nga pasi koleka komona ndeko na biso ya mobali akati mwana ya batu kingo vraiment akati na mbeli donc na ebite soki akanisa ki azaki ntaba ye soki azaki ngulu e soki nini to ebite vraiment eza pasi na batu o entourage na biso tozozala na bango ya msusu yo kanisi mutu tozozala na ye aza mutu malamu me nzoka te bandeko na nga soko landeli ye na sata na kutu ye moko azokamwa bandeko eza pasi lisolo ezali vraiment eloko nini esali ndeko mobali oyo akata mwana oyo kingo vraiment nde bozomona ba video ezali vraiment ebele mais moyen tokotisa yango na kati ya YouTube ezate msusu eko sala bien te YouTube akoki pe obloquer biso ndeko na biso oyo ya mobali donc aza na Brésil azaki na ndako ya ndeko na ye ya mobali eloko nini esali ndeko na biso oyo akomaki koswana na mwana ya na mwasi ya ndeko na ye ya mobali oyo tobengi donc semeki na ye azoswana na mwasi ya ndeko na ye ya mobali eyo kosala ke ndeko na ye ya mobali aye ndeko na mobali aye ayo kokuta mwasi na ye azoswana na ndeko na ye ya mobali esali ke mobali fala kotela bango mibale me mobali akotelaki mwasi akoteli mwasi agangeli ndeko na ye oyo ya mobali nde tozomona boye agangeli ye pe esili nango ndenge ezalaka na butu bango nyonso bake kolala donc mwana lalaka na chambre mosusu ndeko oyo azalaka pe na chambre mosusu baparent ya mwana oyo pe balalaka na chambre mosusu eyo kosala ke na katikati ya butu ndeko oyo ake na cuisine azwi mbeli bandeko na nga akoti na chambre ya mwana oyo ya mobali akati ye donc atubaki ye liboso mbeli asali nini akati ye kingo donc akati ye kingo somo wana esali ye ndeko abani koganga ye moko vraiment ye moko akomi koganga na chambre boya na bomi mwana bino boya na bomi mwana bino donc mwasi na mobali ya balamuki boye bayoki ka mutazo ganga boya na bomi mwana balamuki boye bakine na chambre boye makila donc ndeko oyo asi abomaki mwana deja akati ye mbeli bandeko evenema ezosala na kati ya ndako bamama papa oyebi te mama oyebi te bandeko na nga nyonso tu soki ozokende kolala bandeko to chekaka bana sambelaka bandeko ava to lala to sambelaka osambeli osangisi mwana na yo osangisi mobali na yo osangisi mwasi na yo soki boza na bana bosangisi bana na bino bosambeli ava bolala otiki ndako naona maboko ya Nzambe okuver ndako naona makila na Yesu boki kolala otiki bana na se ya loboko ya Nzambe po butu ezalaka butu moko o makambo ebele ya mabe esalamaka na butu makama mabe esalamaka na butu o biso toyebi te donc Nzambe kaka mutayebi Nzambe mutabatelaka milimu etambolaka ya ndenge na butu bandeko na nga en plus conseil musu na kopesa ndeko soki oswani ezala na mobali na yo ezala na mwasi ezala na bana na bino avant bolala bandeko bobongisaka avant bokende kolala tolalaka na kanda te oswani na mutu osali nini soki ndenge nini okangi kanda ozokende kolala oza na kanda non mibongisa avant kende kolala po toyebi te makambo ebele okoki mpe kofongola porte kaka na se ya kanda wana yo olalaki na kanda ofongoli porte donc satan akoti na se ya kanda wana aye koboma aye kobebisa po bible ezoyebisa biso donc yaka kaka mpo na kobebisa yaka mpo na kobongisa te tala soki kanda ezalaki te ndeko na biso oyo mso akoki koboma mwana o te soki kanda ezalaki te mso makambo elingaki ekoma te mais satan profite na nsima ya kanda akoteli ndeko mobali oyo ayo koboma abomi mwana plus donc akati lokola ntaba lokola nyama eza pasi bandeko tozokende wapi na niveau oyo komi na niveau oyo mwana batu ya mukie ayebe eloko te yo za na kana na baparent na ye oyo koboma yo kokata ye mikie bandeko na nga toyebi te yango na mokili oyo tosalaka esusu nini Nzambe asunga biso vraiment batu tozofana na bango toyebani bilongi me mitema toyebani te muta kosala yo mabe lobi ofandi na ye lelo muta kosala mabe na pokwa ye wana kolia na ye komela na ye na tongo
tozo kende wapi bandeko nanga nzamba sunga biso motema mabe komi na bana ya bato ya mike boy oswani na papa oswani na mama mwana ya bato amuki ayebe eloko te asali eloko te ale kaka na kanda wana yo osali nini oke koboma mwana bato ya mukie ange ya bato ya nzambe obomi ye yango tosalaka malamu bien tosalaka malamu te me bible ezoyebisa biso kaka tokontinue kosala malamu tozongisa mabe na mabe te tokontinue kosala kaka malamu bandeko na nga oyambi bapaya na kati ya ndako so oyambi bapaya na kati ya ndako bandeko na nga milengela toyebani bilongi me mitema te sunga toboyi te kobanongo yamba esu te yamba me zala mayele bandeko na nga tozala mayele mokili tokomi kofande komi mokili ya keba muta koboma yo mwana mama na yo mwana papa na yo kamaradi na yo o bengi meilleur ami ndeko na yo o bengi makila na yo muto bofandaka pembeni o kuto koki ko imagine teke o ya kosala nga mabe lobi me kaka ye wana sali yo mabe sikoyo bosalaka mabe bandeko na nga bozwaka nini na mabe o bosalaka bato pour nous sali boata donc ata ok prison yebaka ke jugement nzambe pe zali lifuti na yo ezali yo sali mabe lelo oyebi omoni o yo sali ya mabe lelo te me yebaka lobi nzambe kufuto o bomi o yaza mwana bato no sa yebe eloko te surtout bato basalaka mabe aza donc ayebi na ye likambo te yo sali ye mabe lokola mwana oyo yo swanaki na papa na yo swanaki na mama na ye me obomi kanda nzambe kokitela yo bandeko na nga totika kosala na mabe ekofuta biso na eloko moko te ya mabe efutaka kaka mabe bolamu mpe efutaka kaka bolamu jamai koolona na loba yango jamai koolona matembele obuka ndunda te oloni matembele okobuka matembele oloni ndunda kobuka ndunda oloni ngai kobuka ngai lokolo olonaka mabe bandeko kobuka pe kaka mabe jamais kolona mabe ozobuka bolamu non to continue kosala bolamu ata kutu mabe yango eza ndenge nini ata mutu yango asali yo mabe ndenge nini ata mutu yango asali yo eloko moko oyo eza ke okoki kobosana yango te yo sengaka nzambe ye moko azongisa ye moko nzambe azongisa me biso tosala na mabe na mabe te tosala na mabe na mabe te bandeko na nga tosambelaka mpe nzambe alakisaka biso betadame ya bato tozoyambaka na bandako eza pasi vraiment komona donc lisolo oyo esalinga na somo esali donc nazoyeba lisu te naloba nini na somo bandeko na nga vraiment kotala mwana mobali jeune garçon boye okotali na nzela omoni mpenza mutu me molimo ye kolata ye mpo aboma mwana bato oyo ayeba eloko moko te eza pasi bandeko na nga lisolo oyo ete ya bidon naza kuti na maloba ebele ya koloba te mpo maloba esilinga ete ya biso bandeko tobombaka bana na biso na se ya makila Yesu tobombaka bana na biso na makila Yesu donc Satan aza wana mpona kodétruire azoluka yo papa azoluka yo mama azozwa yo ta kokende na nzela bana akokende na nzela mwana akokende na nzela ya mutu oyo afandi no pembeni ezala camarade ezala ndeko ezala nani Satan kolata mpe ndeko wana ndenge tomoni awa vraiment eza pasi mwana bato boya sali na eloko te ayebi na ye kutu mutu na makolo te soki babandaki nini soki babandaki koswanela nini soki mpe nini donc eloko yango mpe eyebani te soki eloko nini oyo babundeli oyo baswanelaki nano eyebani te bandeko nano tozwi information mpo na yango te me tala sikoyo ndenge ekomi ke mwana biso ya kitoko boye aye kokufa pamba eza pasi vraiment kili oyo tofandi ekomi kebakeba yaya ozana mwana na yo ozana kota okende kotika ete zala na ye kaka ezana bato mosusu azwi mwana ke kotika pa camarade azwi mwana ke kotika pa nani yaya na moma oyo tokomi eza moma ya okende kotikelaka bana pa bacamarade te eza moma ya kopesa moto confiance te mpo na nga wana mpo na nga bandeko na nga eza moma te ke onga nazokende kozwilanga mwana na classe bonga aleka pa na yo te soki ozana moto ya kotikela mwana te yaya fanda po mokili oyo bato bakomi kosala na mabe kaka boye okofanda boye moto asali yo mabe yo osali no ye eloko te me asali yo mabe kaka po abebisa vi na yo me yo osali ye mabe te donc ete ya biso vraiment bavide eza ebele vraiment me moye totya yango eza te mpo na somo bandeko na nga esali vraiment mawa esali pasi